biso tozali côté ya kaka parce que tozali na obligation ya ko changer, tozali na obligation ya ko beta sete de façon que changement ekota na kati ya likambo oyo ya tata Simon Kimbangu. Eloko nyonso o tozali komona ete ekoyokisa lingomba soni, ekoyokisa ba papa soni, il faut to épargner yango. Totika na logique kimbongisme, to sala makambo na biso na honnêteté, to sala makambo na biso na discipline spirituelle. Na tango wana nde molimo mosanto akozala na kati na biso et to ko demeurer longtemps na musala oyo tozali kosala. Batata ba maman. Toyebi ete tango tolobi likambo ya koreki ekokomela bakonzi ya koreki, bakonzi ya koreki pe soki bazali na matoi ya bonzambe bako comprendre bakoloba ete mwana oyo leki oyo tondeko oyo azali koloba makambo oyo ezali na nzela. Église na biso batata ba maman ezali lingomba ya suka. Soki otali ba programme na yango nyonso banana banzembo ya liboso, ngonga ya liboso, banzembo ya ba programme Mikailu Honere Boyambiti na suka eyaka kobebela kaka na place ya Juke, eyaka kobebela kaka na place ya Juke. C'est-à-dire Juke tolobi te ezali mabe mais sengeli na biso to maintenir Juke oyo ba papa batikela ki biso pour développement na yango et même biso na mabina te. Église na biso ebandaka malamu. Ngonga ya liboso discipline. Libondeli ya bato misato discipline spirituelle. Banzembo ya bakorale discipline spirituelle. Mikailo discipline spirituelle. C'est-à-dire musique ezali kobeta mais ozali komona harmonie parfaite. Communion parfaite na molimo mosantu. Même na période de temps na moment ya Mikailo. Discipline spirituelle. Toke na ba programme nyonso ya mateya discipline spirituelle. Boyambi bato discipline spirituelle. Bo sepeli bozongi na système na bino ya discipline. Bo sepeli na kopesa bande kombote bozongi. Tintani pe toyebi na tintani mabina ezalaka te sauf tozalaka na ba animation oyo e permetaka biso tosala musala. Metangu tokotaka na kati ya Juke na ba pasteur babosani ete bazali na rôle ya koteya, bazali na rôle ya kopamela, bango bakomi komona pe yango eza normal. C'est-à-dire Juke kati na biso tokomi komona ete Juke ezali consommable na sens oyo biso tozali kobongisa. Développement na yango bra développement na yango ti tokoma na yango na niveau oyo tokomona ete oui nous avons développé système moko boye na kati ya lingomba poto développer yango exke komema biso na mabina te parce qu'avec le défilé oyo ba papa batikaki ya kopepa boye oyo ezali très significatif toyebi ete soki toke kaka boye développement na yango tant mosusu ekoki kozala boye, tant mosusu ekoki kozala omoni tozali ko demeurer toujours na kati ya discipline et puis na kati ya harmonie. Mais avec bras développement na yango est-ce que komema biso na mabina oyo te po mokili ko copier batu ba ko copier biso pe to ko copier banganga nzambe pe ba ko copier bana na biso pe ba ko copier et conclusion ekozani bakimbangiste babinaka tosuki awa na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokutani na bino très prochainement ngai wa bino papa Guy Laurent Lobela analyste spirituel. Merci. Zalina mokolo mboko manso mabomba mima komo nana Auzali piso na mokilio yo Tosa kola mpe tosala na solo Wete zalina mokolo mboko manso mabomba mima komo nana
kate Inwe salema mokili monso Sola ya solo buka so point zambe Nanse monso makoleka Kasiela kayan zambe kolekate Inwe salema mokili monso Sola ya solo buka si point zambe Bandi mille loin come l'episo Tomoni bamba E la gayanzambe kolekate Na tango ya noa Tokanisa bandi mille